Ngambo ya mapate ya RDC, CAA, King of King, alula tellement ba client na ye, akana kozala proche na bango, pona kokubisa masolo. CPLAS na CPLAS, nenga mesana. Boye suite ya modernisation, ya piste ya aéroport ya Luano na Lubumbashi, Fly CAA outi ko modifier programme ya vol na ye. Kaka pona kotia pio, pe à l'aise ba client na ye. Désormais, horaire de vol les aboyés. Kinshasa Lubumbashi, vol 7 sur 7. Veut dire, semaine mobimba du lundi au dimanche. À partir de 7h45 Ngingo, ça la vol na yo na nenga professionnel qui toko. Et bongo Kinshasa Goma, 5 jours et semaine sur 7. À partir de 15h30. Kinshasa Mbujimai, 6 jours sur 7 la semaine. À partir de 8h40. Ah! Fly CAA. Banamboka batali gauche, batali droite. Yo na yo. Et siliteo. Kinshasa Kananga, 9h15. Kinshasa Gemena, 9h15. Kinshasa Mbandaka, 14h15. Kinshasa Kindu, 8h juste. Pe Kinshasa Kisangani, 9h juste. Bon, Mbappé Bouebake depuis 1992. 32 ans, le long de service à peuple, c'est à lundi sa régularité, ponctualité, sécurité, bakisa confort. Pour ne pas voler sur Totangi, Boko Zoyango na bavion na ye Pifo, Airbus en 320, Airbus en 330, Nzambe ya Bilengi, Congo Mobimesi Bandimayo, Bisengo ya Fly CAA. Journal Nabino ya peuple pour un peuple info lingale ya jeudi 9 mai 2024 yango e bandi mbote Nabino nyos tubozu occasion ya kolanda basango la biso to fongoli yango na ngambo ya présidence bo sengeli koyeba ke chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki mokola mercredi 8 mai 2024 délégation ya Fonds monétaire international na cadre ya clôture ya 6e revue ya programme économique et financier ya République démocratique du Congo héritier. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a betaki masolo mercredi 8 mai na cité ya Union africaine et longona délégation ya Fonds monétaire international et kambama ki na calixte a posi na cadre ya clôture ya 6e revue ya programme économique et financier ya République démocratique du Congo selon a posi alobi ba autorité ya RDC et longona équipe ya FMI ba yokani na ba signé accord pour na niveau ya ba service pour na conclusion ya 6e revue ya titre ya accord ya facilité élargie ya crédit fake boye na réserve ya validation ya direction ya Fonds monétaire international na niveau ya service bango batalifike ba progrès oyo ezalaki réalisé pe ba engagement ya gouvernement ezali ko permettre pour na koloba ke performance ya programme oyo et sepelisi bango pour na 6e revue ndenge a déclaré pour na ba effort réalisé mission oyo et permettre pour na kotala ensemble ba engagement nyonso oyo kozala présenter na conseil d'administration pour na ko conclure revue oyo pour na ministre ya budget Aimé Boji alobi soki to komi na conclusion oyo et sepelisi batu na programme ezali bongo ya liboso depuis indépendance ya mboka na biso gouvernement akoma na ko conclure programme triennal elongo na FMI examen et pas ya conseil d'administration ya FMI pour na revue oyo pe ba consultation na titre ya article 4 ezali prévu na début ya juillet 2024 boye na suka ya revue et ko permettre décaissement ya 152,3 millions de dollars américains pour na ko renforcer ba réserve internationale ya RDC. Bon, honorables députés nationaux, plus de 100 Mobimba a signé une pétition mercredi 8 mai 2024 pour la président et bureau d'âge et Assemblée nationale Christophe Mbosso a organisé l'élection et bureau définitif. Nathalie Kaila Kapenda a précisé une précision. Honorables députés nationaux, Bazala qui décidait mercredi 8 mai pour la Kotombola Mongongo, plus de 100 signataires Baza ko réclamé départ ya bureau d'âge ba signataire ba P6 72 heures ba reproché retard observé na mise en place ya bureau définitif. Possible que après incident oyo ba membre ya bureau définitif ya Assemblée nationale ba koye bana bongo samedi 18 mai. Totikali kaka na Assemblée nationale pour la signaler bino que bureau d'âge na bokambe mi ya président Christophe Mbosso ba outi ko publier calendrier pour na ba élection ya bureau définitif ndenge Nathalie Kapenda a fait bino ba précision.
Calendrier ya installation ya bureau ya Assemblée nationale eza ko comporter 5 phases: dépôt ya candidature, examen ya dossier ya candidature, affichage ya liste ya ba candidats retenus, campagne électorale pe audition ya message ya ba candidats au cours ya séance plénière o ekozala bongo suivi na élection pe installation officielle ya bureau d'âge. Bosimba ke calendrier yango epesami boye vendredi 10 mai pe mokolo ya lundi 13 mai dépôt ya ba candidature, mardi 14 mai examen ya dossier ya ba candidature, mercredi 15 mai affichage ya liste ya ba candidats retenus, jeudi 16 mai campagne électorale, bongo mokolo ya samedi 18 mai audition pe séance plénière ya ba message ya ba candidat pe élection pe installation officielle ya bureau définitif. Boye ba lisusu te ba candidature oyo ekozala déposé après délai fixé na article 2 ekozala bongo irrécevable. Mettez cette annonce qui banvula pour le mois d'avril pe na ville ya Kinshasa kasi esalemi bongo te ba moi ya makasi ezoko bana ebandeli ya mois de mars. Situation oyo ezali pona nini ba tentative ya ba réponse elongo na mijo mabasi selon mettez cette mikololeki Metelsat atalisaki que banvula esengelaki enoka ebele na mois d'avril pe mois de mai na ville ya Kinshasa pe na ba province oyo abengaki yango ba pluie excédentaire nyonso wana esengelaki population azala informé pona kozwa ba précaution pe tomonaki na ebandeli ya mois d'avril banvula enokaki na ville ya Kinshasa pe na ba province misusu kutu to enregistraki pe ba inondation ebele kasi curieusement à partir ya le 25 avril nde to constaté arrêt anormal ya banvula na ville ya Kinshasa na province ya Congo central na Bakasai pe na Katanga nyonso wana batu bazalaki na mituna ya ndenge na ndenge pona koluka koyeba tina ya situation oyo. Nde ba reporter ya Info Lingala toujours na souci ya koluka information pona population nde bazwaki ba précision et pas ya ba spécialiste to ba technicien ya Metelsat oyo batalisaki ko situation anormale oyo ekomi na ville ya Kinshasa pe na ba province mususu ezali affectation de vagues de l'air chaud et sec, ya cible ya Zambie, pe ya Angola, elongo na augmentation ya ba température. Pona Metelsat, situation o ezali passagère, pe kala mingi te, Metelsat a cause la mesure ya ko communiquer date ya ebandeli ya saison sèche na Kinshasa. Esengeli bosimba que banvula ezali kokoba konoka na province ya Équateur pe na partie nord-est ya République démocratique du Congo. Pona makambo mosusu esengeli toujours kolanda ba mesure oyo ba autorité ya mboka bazali kozwa par rapport ya situation ya ba température oyo ezali observé actuellement na Kinshasa pe na ba province mosusu. Élève ya complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu baklotiraki poso na bango lokola momesando na kit moko ya kafu erosema pandémie la dilandu bazaki kuna na compte Info Linga. Oh Jésus, tu es tellement bon. Ndenge kaka ezalaka lokola momesano na complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu oyo ekambamaka epai ya yemoko honorable Nerombungu baklotiraki poso eleki, c'est-à-dire vendredi 3 mai ndenge babandaka semaine na culte moko ya kafu elongo na ba personnel pe mokolo ya vendredi suka ya semaine basukisaka na ba élève pona mbala oyo elika kesa oyo azali moko ya ba enseignant yende ateyaki na mokanda na Apocalypse alobelaki mingi livre ya Apocalypse boye ndenge ebombami makambo ebele na kati ya livre bomo ya moto pe ezali lokola mabombami oyo ebombami kaka nzambe nde ayebaka eloko nini moto azana yango na motema na tina wana moto nyonso esengeli oyo eloko epesaki epasi mikolo eleki ayeba na kotourne page pamba te nzambe azali capable ya kochanger vie ya moko na moko bosimba ke culte d'action de grâce oyo ezalaki occasion moko kitoko ndenge kaka bamesana kosala complexe scolaire Mama Pemba ezali eloko ya fondation Nerombungu ye moko nango azali évangéliste itinérant ataka nzambe liboso na makambo na ye nyonso talati na ba réussite ezalaka tango nyonso na micro ya Info Lingala professeur Eli Kakesa expliqué tina ya culte oyo nazali personnel na complexe scolaire Mama Pemba na vision ya fondateur Nerombungu Fuma Banga Moyo
lelo tozalaki na kilte na biso ya action de grâce oyo tobandaka nango lelengi na bapersonnel lelo vendredi nde tosukisaka na bana classe biso nyonso tout ensemble bongo tozalaki na présence ya Yawe na tongo lelo avant tobanda baactivité na biso ya journée na lisungi ya Nzambe apemisaki topartage liloba na ye na livre ya Apocalypse chapitre 5 du 1er au 3e verset nde sika wapi tokendaki kolobela likambo etali ke bomo ya moto ezali lokola livre oyo ekobomba makambo na kati na yango libanda moto akokomona neti te me Nzambe na yebi oyo ebombami na kati yango tala ntina tokendaki kolobela soki eza na makambo etungisaki biso lelo Nzambe atourne page na complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu ezalaka kaka makambo etali prière à part prière eloko moko te ezalaka liboso batiaka Nzambe liboso lokola fondateur na yango évangéliste itinérant honorable Nerombungu azali mosali na Nzambe ba personnel administratif ba enseignant pe ba élève nyonso bakota kaka na même rythme. Kit ya ba finaliste ya complexe scolaire Mama Pemba et Salemaki na CAC ya gare Lemba Nkuna na commune ya Kisenso. Ils ont tinga za ki kuna compte folinga. Pendant 6 jours, Mobimba, Kobando lundi 22 avril, Kino dimanche 28 avril 2024, paroisse CAC ya Lembagar et Yindaki na ndenge ya kosakanate na oyo etali séminaire ya balaika. Nyonso elekaki vraiment kitoko orateur ezalaki évangéliste itinérant honorable Nerombungu yende ateaki pendant 6 jours oyo na paroisse CAC Lembagar 1 et pa wapi bana Nzambe bazalaki vraiment édifié na thème monene ezalaki comment marcher avec Dieu. Pona mokolo ya liboso honorable Nerombungu évangéliste itinérant atalisaki ke na ibandeli Nzambe asalaki moto pe atiaki wana pona kobatela pe kokengela elanga ezalaki occasion pona moto aye bako marcher elongo na Nzambe na nyonso wana orateur honorable Nerombungu atalisaki polele ke moto nyonso oyo azali kotambola elongo na Nzambe akozala wana réussite ekozala na ngambu na ye boye créature moto na mokili akilamaka pona ko vivre libela kasi lokola alingaki kotambola elongo na Nzambe te nde makambo ekomelaki Adam na Eve na sima na bango koliambuma donc Nzambe nanu liboso na makambo nyonso oyo moto azali kosala ndenge évangéliste itinérant honorable Nerombungu atalisaki bosimba ke nyonso elekaki vraiment kitoko pona mokolo ya dimanche 28 avril 2024 tomonaki mot de circonstance epesamaki epai ya président ya laïque ya paroisse Lembagar na commune ya Kisenso Jean Mandundu ye atalisaki ndenge nini séminaire oyo ebandaki pe ndenge nini ezali kosuka nyonso elekaki vraiment kitoko pona mokolo ya suka évangéliste itinérant honorable Nerombungu atalisaki marche ya bana Israël ndenge nini batambolaki elongo na Moïse epai wapi Nzambe abandaki bongo kokamba bango orateur évangéliste itinérant honorable Nerombungu alobaki ke esengeli kosalela Nzambe kozala na patience kozala na obéissance pe kotosa makambo nyonso oyo Nzambe azali koloba ezali ba principe oyo ezali kosala ke moto ayeba na kotambola elongo na Nzambe ko se détacher na yete alobelaki mukanda na Exode chapitre 32 verset 1 ateyaki pe na mukanda ya Proverbe chapitre 16 verset 18 et pa wapi alobelaki même likambo ya orgueil ezali mabe boye honorable Nerombungu évangéliste itinérant ateyaki bana Nzambe esengeli kozala toujours à l'écoute du Seigneur nyonso wana esepelisaki assistance basepelaki vraiment na ndenge ya kosakana te pendant 6 jours oyo assistance azalaki vraiment édifié na maloba kitoko oyo évangéliste itinérant honorable Nerombungu ateyaki bango pendant 6 jours. Na micro ya Info Lingala, coordonnateur ya ba paroisse ya CAC Kisenso, Jean Lelo apesaki d'impression na ye par rapport ya déroulement ya séminaire oyo. Ezalaki général kotambola elongo na Nzambe tiré na livre ya Genèse 17 le premier verset. Tei banda lendi tino lelo aplotiré atalisi biso makambo ebele koyeba lolenge Nzambe azali ba principe na ye lolenge tokoki kotambola na ye pe ba obstacle oyo ezalaka tango tozali kotambola elongo na Nzambe lelo achite na kolakisa biso ete toza mutuya na miso na Nzambe na
mokanda ya Esaïe 43 verset 4e kuna Esaïe azali koprophétiser ete biso bana na Nzambe toza motuya na miso na Nzambe esengeli kaka totambolaka elongo na ye tosepeli mingi na nyonso eleki Nzambe asungi biso ebandeli katikati te mosuka Nzambe azwa lokumu. Merci beaucoup. nyonso wana ezali kotalisa ke bana ya Nzambe bazalaki édifié pendant 6 jours na prédication ya honorable Néron Mbungu bayokaki vraiment kitoko comment marcher avec Dieu. Suite na modernisation ya piste ya Luano na Lubumbashi, CAA a modifié horaire ya ba vol na ye na ba différentes villes ya RDC. CAA mfumu mokonzi ya mapata toujours pona ko satisfaire ba client na ye a modifier ba horaire ya ba vol na ye na suite ya ba travaux ya modernisation ya aéroport international ya Luano kuna na Lubumbashi. Désormais Kinshasa Lubumbashi et kobanda ko salema à partir ya 7h45, Kinshasa Goma et kobanda ko salema à partir ya 15h30 et bongo Kinshasa Mbujimai yango et kobanda ko salema à partir ya 8h40. CAA nyonso oyo kaka na souci azalaka nango pona ko servir population. CAA spécialiste ya Congo profond, ponctualité na régularité nde ezali bongo cheval de bataille na ye. Na CAA client nde azalaka roi to gangi na CAA client nde azali roi. Botu nanga nini ye Kinshasa Lubumbashi, Lubumbashi Kinshasa baza na 7 vols par semaine, c'est-à-dire mikolo nyonso bembuka na yo ndenge olingi oza mobimba. Bokanisi esili nanu te Kinshasa Goma baza na 5 vols par semaine. Oyo elonga te elonga. Ah CAA balinga kamboka boete. Na rubrique na biso ya boyebi lelo rédaction ya info Lingala et Lobeli village Njili. Village Njili yango ekreamaka na fin ya 19e siècle. Village oyo esalemaka pona espace yango ezalaka réalisé pona ba échanges commerciaux epai wapi ezali moko ya ba cité ya kala oyo ezalaki planifié epa ba belge epai wapi babandaki komata na rivière Njili tina likolo kuna na village pona ko négocier na bato oyo bazalaki koya kosomba ba marchandises na destination ya côte atlantique. Ba premier occupant ya village oyo tozali ko reconnaître bongo présence ya baumbu pe bateke originaire ya village Kimbangu actuellement Petro Congo epai wapi chef coutumier na bango kombo na ye ezali bongo Ngangwele. Nde à partir ya 1954 Njili moderne et se plantaki na rive droite ya rivière epai wapi ba 7 premiers quartiers nango ezalaki aligné na cercle na sens ya ba aiguille ya montre oyo ba bengaki yango Njili ancien. Lelo esali que commune oyo ekoma premier quartier planifié na partie est ya ville. Ba forme ya ba habitation nango ezalaki de P4 toit epai wapi ba mapango na bango ezalaka milai. Nde na 1959 sous pression démographique agglomération et mataki au-delà ya périmètre initial pe élargisaki na 6 quartiers supplémentaires yango ezalaki disposé na sens contraire ya ba aiguille ya montre. Na page na biso ya stiso lelo totalisi bino ba bien fait ya makala tope ba poussière na yango. Charbon de bois topé makala ezali ba produit moko plus négligé na ndako nzokande ezali eloko oyo ekoki soko mokete kozanga na ndako pona ba vertu nango. Charbon de bois ezali très efficace oyo esengeli mama nyonso soki ake wenze akoki jamais kozangisa saki topé mopiko nango na ndako. Tala charbon de bois esungaka na ndenge ya mokete ndakisa. Charbon de bois
bois ekalimaka poison. Soki bo remarquer ndeko na bino ameli eloko moko songolo pakala aza kosanza makila azali kosanza bosalela ye na lombango quantité ya makala botuti yango bobakisi mai bomelisi yango akosanza biloko nyonso wana. Makala ezali très puissant yango esilisaka solo ya mapeka to pe ya nzoto isifi kaka kotuta yango kozwa poussière nango kopakola tongo nyonso tu na mapeka solo nyonso ya nzoto abupia. Makala enikaka nzungu kitoko esilisaka solo na congélateur to na réfrigérateur. Makala elongolaka solo ya sapatu isifi kaka kobwaka mwa 2 morceaux na kati ya sapatu solo nyonso tu ekei. Soki ndako eza solo bwaka mwa ba morceau ya makala solo nyonso tu ekei. Yo moto zali koleka libumu eza ya kovimba pona bilialia kosamba te tuta kaka makala sangisango na mwa mai mela libumu ezongi kimia. Makala ekalimaka mo ya estoma esilisaka moto pasi. Makala esungaka na ndenge ya kosakana te kutu na tango ya kala bapubeli ya bakoko na biso ezalaka solo te po tango nyonso bazalaka kokende kobuaka makala pe bapoussière ya makala na poubelle oyo ekimisaka banyama ba insecte ya ndenge na ndenge. Makala eza malamu esokolaka kivu kitoko. Makala ndenge ezali wana eswanyaka elongi bokozwa idete kosalela yango soin de visage isifi kaka kopakola yango na citron na elongi ba bouton ba poignard nyonso abupia. Papa soki outi koserase kosamba te zwa kaka citron na makala palola yango na mbanga osali yango 3 fois la semaine bambuma ekobima yo te. Soki mama olambi ozikisi loso ozikisi biloko olambaki na mwamba bwaka kaka mbuma ya makala zongisa yango na moto ekobenda solo nyonso tu. Makala ezali vraiment malamu oyo esengeli tango nyonso tu batata bamama kozalaka nango na ndako po esungaka. En tout cas makala to pe charbon de bois ezali penza moninga malamu. Tokomina tango oyo totalisaka bino prévision météorologique boyeba kepo na journée à vendredi du mai 2024 bolanda lecture nango elongo na Mijo Mabasi. Boye ibolam na prévision météorologique ya vendredi 10 mai 2024. Pona ko signaler bino que mapata ekoleka leka elongo na mvula na ville ya Kinshasa pe na Matadi. Mi pepe elongo na mvula emonisami na ville ya Kenge, Bandundu, Kikwiti pe Inongo. Mi pepe elongo na mvula emonisami lisusu na Lisala, Mbandaka, Gemena, Guadolite, Bunia pe Goma. Bamvula ekonoka tango na Bukavu pe Kalemi. Mapata ekoleka pe pole ekomonisama na ville ya Kindu, Mbujimai, Kananga pe Chikapa. Mapata ekoleka lisusu pe pole ekomonisama tango na Ilebo, Lusambo pe Kabinda. Moye ekobima makasi na Kolwezi, Lubumbashi pe Kamina. Pona oyo etali température na Kinshasa 26 degrés avant midi, 34 degrés après midi. Matadi 25 degrés avant midi, 31 degrés après midi. Kenge 25 degrés avant midi, 36 degrés après midi. Bandundu 27 degrés avant midi, 35 degrés après midi. Kikwiti 26 degrés avant midi, 36 degrés après midi. Inongo 28 degrés avant midi, 37 degrés après midi. Tisala 28 degrés avant midi. Mbandaka 27 degrés avant midi, 36 degrés après midi. Gemena 27 degrés avant midi, 33 degrés après midi. Guadolite 27 degrés avant midi, 28 degrés après midi. Bunia 24 degrés avant midi, 28 degrés après midi. Goma 20 degrés avant midi, 23 degrés après midi. Bukavu 19 degrés avant midi, 24 degrés après midi. Kindu 27 degrés avant midi, 38 degrés après midi. Kalemi 25 degrés avant midi, 28 degrés après midi. Mbujimai 26 degrés avant midi, 36 degrés après midi. Kananga 25 degrés avant midi, 37 degrés après midi. Chikapa 23 degrés avant midi,
38 degrés après-midi. Il est beau, 27 degrés avant midi, 29 degrés après-midi. Lusambo, 27 degrés avant midi, 37 degrés après-midi. Kabinda, 26 degrés avant midi, 35 degrés après-midi. Kolwezi, 18 degrés avant midi, 28 degrés après-midi. Lubumbashi, 20 degrés avant midi, 28 degrés après-midi. Kamina, 19 degrés avant midi, 30 degrés après-midi. Moye Kobimana ville ya ici Rona province ya Haute-Ouélé na 6h02 0 secondes. Pe Kolala toujours na ici on a 18h16 pe 12 secondes. Botika la malam. eloni lesilaka te info lingala journal peu mpona pepe yango ekomi na suki pepe nazalaki na esengo makasi ya représentele bino yango bandeko botikala malamu. Au revoir. bobenga ye mfumu ya mapate ya RDC CAA King of King alula tellement bakliye na ye akana kozala poche na bango pona kokubisa masolo CPLAS na CPLAS nenga mesana boye suite ya modernisation ya piste ya aéroport ya Luano na Lubumbashi Fly CAA uti ko modifier programme ya bavol na ye kaka pona kotia pio pe à l'aise bakliye na ye désormais horaire de vol les aboyés Kinshasa Lubumbashi vol 7 sur 7 veut dire semaine mobimba du lundi au dimanche à partir de 7h45 ngingo ça la vol na yo na nenga ba professionnel qui toko et bongo Kinshasa Goma 5 jours et semaine sur 7 à partir de 15h30 Kinshasa Mbujimai 6 jours sur 7 la semaine à partir de 8h40 ah Fly CAA bana mboka batali gauche batali droite yo na yo et siliteo Kinshasa Kananga 9h15 Kinshasa Gemena 9h15 Kinshasa Mbandaka 14h15 Kinshasa Kindu 8h juste pe Kinshasa Kisangani 9h juste Bossi Mbappé Boyebake depuis 1992 32 ans le lobo koka de service à peuple c'est à lundi sa régularité ponctualité sécurité bakisa confort pour la bavol nyoso totangi boko zwa yango na bavion na ya mpifo Airbus A320 pe Airbus A330 nzambe ya bilengi Kongo mobimbe si bandima yo bisengo ya Fly CAA